Bonjour, bonsoir, bande konanga ba congolais sikana sokozwa mina kati ya monde entier na ye kolobela sujet oyo eza kotambola na internet ya mwana ya artiste na biso Koffi Olomide Diddy Stone. Voilà, eza sujet oyo ezotambola ezolobama pour le moment partout na monde. Alors, biso pe tokolobango. Voilà. Toye kosalela ngo analyse te toye ko philosophie likolo na kati nango. Voilà bandeko na ngai na yebi bokofinga bokoloba bato oyo bazala boyende nini eloko ya bato etali bango te si elekaki blablabla po bozanga eloko oloba te mais na yebi ke bokoloba me nga na oloba eloko yango bomoni bandeko na ngai makambo oyo ekomeli Diddy Stone mwana ya Koffi Olomide epesi kanda na susi na mawa kongole pona nini mtema mabe namonaki eloko yango nazwaki eloko yango le namonaki yango na rezonaki trop nazwaki yango na dévolé volé ya liboso kongole mutema mabe pona nini mwana moninga vraiment boza ko stresser mwana wana mwana muke azotanga ne ba classe na ye nanu aza na avenir etala mulai liboso na ye boke kotia ye kolakisa o mutakala na ye obiki okopesa ye ba maladie manto na babiloko ya bongo. Mwana msoko supporter biloko bongo te okita kobila boko lekisa eloko munene ndenge wana vraiment avant otia mwana na okomaki aza mwana Koffi vraiment omona kite ke bakokani te o wana aza mundele ya Koffi aza mundele pe aza mundele te aza deuxième métissage kutu meti ya liboso pete ya mibale pete donc deuxième troisième métissage troisième génération métissage donc bakokani te kaka mwa zolo etelemi ndenge moko tu sinon baza ndenge moko te soki muto atali yango même sans lunette okotala yango omona ke eza ye te mais eza pasi na mawa kokoma nao na ide wana ya kosabote mwana moninga ti na niveau wana kaka ide po okomaka na ide donc tokenda na nkutu musika te okomaka na ide wana ke otali mpenza omoni muto osala film ya pornographie ozwi mutu moko boye fi moko boye ya mundele aosala film na ya pornographie al ozwi yango al oye ko bambango et puis na titre na openzo tie mwana Koffi Olomide donc bolingo penze za te kongole po ani motema mabe boye bolingo ezala te tina niveau wana ata soki boyokeli mawa te boyokela ata mwana mawa vraiment po mwana mwasi wana vraiment eloko wana bozo pakola buzoba wana mwana za na avenir mwana na okobala lobi mwana na akozala tangu musu ministre moko ya munene na mboka na biso mwana ozala na responsabilité tangu musu munene na kati na mboka na biso mais boye bibino moko ke babiloko ya YouTube wana muta ko effacer yango azati donc okiko tikala bongo et puis okiko bebisele meme na avenir. Donc, avant de la likambo, ba raisonnaka, ba fandaka, o raisonner, o réfléchir, nano lobino, o no ko sala ngote, parce que konur na bomo ya mwana moninga. Pe muto asali yango eske azana bana, po osala penze lokwa mundele wana. Eza passe mingi kongole to lingana, to tika mabilo msuto ko sala metina ba niveau penza o ekomi n moko na niveau 0, ya ko détruire ti avenir ya bana ya moninga. Donc eza niveau mabe boko mpenza na niveau moko mabe makasi na sepeli na ngata mukete nga mama philosophe na bino na sepeli na eloko wana ta mukete bo sali vraiment mabe na lobi na niveau tozo kende na ba ene toza nango na makambo mabe toza nango réflexion ezate siko to kende penza wapi tipo koma niveau ya kotia na bambeli po o wana penza eza lokwa bobomi mwana wana do olinga penza obomila mwana avenir na ye eza malamu ata mukete bandeko na nga ba congolais tozonga bato totala sima tozonga bato po ezokende na ndenge ya mabe eloko ekamusanga penza na congolais yango wana congolais kaka muto adétruire congolais moninga na ye pona nini bolingo ezate et puis omona mutu nyonso atanga kombo ya nzambe bolingo ezate tolingana bandeko tolingana nzambe alingi bongo te comment ko détruire mwana moninga tina niveau wana penza tina niveau ya kokomake azo sala ba film pornographique eza malamu te bandeko na ngai to réfléchira ka tozonga ka batu moko totala ka pesima tozonga ka batu ata ba inaka moninga tina niveau wana te donc modèle wana penza bokomo kene na Koffi ekomi na ko bangisa
ekoma kobangisa vraiment eza pasi na mawa wana kote ya liboso nanu ya bato basalaki eloko yango bandeko bo répéter eloko ya boye lisusu te bozo bebisa ba réputation ya bana baninga eza malamu te eloko ya boye bozongela yango lisusu te eza mawa penza eza mawa na pasi esali pasi na mutu nyonso mama nyonso biso ba mama toza na bana eloko ya boye penza soki otala yango opesa ona pasi na mawa na okaki na chair de poule jour wana okaki vraiment mabe jour natala ki eloko wana eza malamu te bomitiana na place ya mama ya mwana wana bomitiana na place ya papa na bomitiana na place ya mwana ngo ye moko parce que c'est déjà inadulte aza ke mwana mukete ke a comprendre makamute aza na ba 5 ans c'est une grande fille aza déjà ba 18-19 ans donc ba biloko ya bongo penza eza malamu te bokiko détruire morale ya mwana e okipe ko biloko ya bongo piko landa ye na vie ne mobimba ke akoma ko banga na ko solo na ba tout ça ces malamu te to evitaka biloko ya bongo toza ba congolais to lingana congolais bo lingo ezangi wana kote ya bato batiaki eloko wana bandeko na ngai eloko ya boye ezonga lisusu te na kati ya communauté esali vraiment mabe esopi bino makasi esopi penza esopi makasi bozongela eloko ya boye lisusu te franchement bozongela ngo lisusu te bandeko toza makila moko congolais nyonso makilo ezotanga na nzoto na ngai o eza na kati ya nzoto na nga eza pe na kati ya nzoto na yo eza pe na kati ya nzoto ya Kofi eza pe na kati ya nzoto ya Didi Stone mwana Kofi donc tozongela biloko ya boye te bandeko na ngai wana premier point deuxième point na likambo oyo lenga na mona kiango efera ke na zwa kitana ngai ya ko réfléchir comme d'hab deuxième point mena ezali Kofi Olomide nalandi lera balekisi eloko wana eleki tout de suite Kofi aye ko revendiquer Kofi aye ko loba Kofi aye koleka alobi ba ennemi na ye o bazalaka na problème na ye ba confronter bana na ye te papa et puis aye asambelaka alobi asambela te alobi aza mwana nzambe aza béni par Dieu voilà ce qui muto aza na problème na ye aya ko revendiquer aya ko zoyer aya ko sala ye mabe mais atika bana na ye pembeni Kofi na inge na ebisa yo loko moko pona zi occasion pona ebisa yo papa na ngai olobi oza mwana nzambe oza na bénédiction ya nzambe mais soki penzo oza mwana nzambe faut yeba eloko moko po mutu soki azovive na ignorance yebi nano nzambe te makambo nyonso asalaka ezalaka ignorance pe balobi na Bible malheur ya mutu asi ayebi liloba mais azosala lisumu mutu ayebi nano liloba te soki osala lisumu eza ignorance yo olobi déjà bien que oza mwana nzambe olingaka nzambe osalelaka nzambe nzambe abenire yo tie béni par Dieu yeba eloko moko ekomami na Bible mutu soki osali lisumu ezongaka tina 4e génération ezaka conseil nazopesa ezongaka tina 4e génération mabe oyo balobelaka yo mabe oyo nyonso elobamaka pona yo sirelema bafi nyonso wana balobaka osalaka bana bato o violaka bana bato obotaka na badanseuse na yo epuis owangani bana okangaka bato na bandako badanseuse babima te papa omoni bana wana lero ozosala bango pe mabe soki bapara na bango baza peut-être na mbongo te po ba revendiquer bango ndambe nzambe ko revendiquer bango mabe oyo ki osala lelo papa yeba ke général olinga te omoni bana na yo bakofuta ngo soki osala mabe nga na lobi te ko osala ngo po batu nyonso mutu moko ako contredire nga te batu nyonso balobaka osala mabe oviolaka bafi olalisa bango luka bango na butu na bachambre na bachambre soki boke na kobeta baconcert na bino bobetaka olanda bango na bachambre oviolaka bango obotaka na bango owangani bana po mwana moko aute kobima dernièrement awa oloba ekutu eloko te mais ya Didi Stone tala ndenge obimi mbango ekoloba siko mwana oyo abimaka o wana eleke na ta inane te fi moko alekaki wana mwana wana kokani na okoleka kutu Didi Stone aza penza photocopie na yo mwana wana alobi mama na azalaki danseuse na bosani kutu kombo nzambe bolimbisanga na bosani kombo ya mama ngo azalaki danseuse epa ya Kofi
Maman nanga zala ki danseuse pa Kofi, babotinga na Kofi. Mwana na solo ba français très bien. Mwana na akokani na yo na ndenge moko. Papa, obota yete. Mais mwana wana vraiment ezofunda. Mwana na kokane na o mabe. Mwana na komi kosala kichele. Makambo ane lobama batu batala internet e inda. Mais obima ta kolobata un mote. Obima kolobata un mote. Il y a Didi Stone et leki kaka et celle ta 24 était au leki. Obandi ko loba ko se défendre tout. Et ça nango mabete. Mais yeba ke omoni makilezo tanga na makilezo tambola nzoto ya mwana wana. Eza même makilezo tambola na ezo tambola na nzoto ya Didi Stone. Po modele mwana wana kokani na yo. Omoni biloko ya bongo oko négligé yango oloba ta eloko moko te loba ni anibete kendaka aboy mwana na tilelo so continue sala kechele. Oloba na ata eloko moko te metala ndenge obimi mbango no ya Didi Stone. C'est que pa na yo bana o baza privilégié bazaka misusu, ba o baza privilégié te bazaka misusu. Papa azalaka bongo te, papa alinga bana nyoso ndenge moko. Papa ya bipona eza bien te. Po oyo ya mwana wana azosala kichele wana. Na oba eko lakisa ya Didi Stone. Pwani ya Didi Stone bimi mbala moko. Bandi koloba. Bo propaganda na bana nangate. Naza beni de Dieu. J'aime Dieu. Koloba ngo na slogan ezala bien. Me koti yango na misala. Po pe penza soki oza penza mutu oza beni de Dieu. Et puis olinga kanzambe. Okai kotika mwana wana te. Po mwana wana kokani na yo Kofi Olomide star na biso ya Congo. Mwana wana kokani na yo makasi. Mais olobaki même pas A ni B. Mais a Didi Stone telemi mbala moko ye koloba. Eza pe mabeto sali bien ndenge olobi. Mais nazo rappele okake mwana azaka mwana. Eza nateke o ya mama onde azabie ya mama onde mwana nyoso aza mwana makila na yo eza makila na yo. Makila na yo ezali makila na yo papa. Omoni balobaka mabe o tosala. Omoni siko omoni pasi oyo kaki wana telemi mbango. Ok koleka mbala moko bandi koloba. Eza pasi oba para ya bana oba loba makake oba oviole bango. Eza pasi ya mama ya Pamela soki na bosa ni kombone soki ezaki Pamela mboli misangai danseuse no wana obetaka ye likofi soki buto obetaka ye na aéroport ya Kenya wana. Pasi wana yo omoni siko pasi ndenge ezalaka. Pasi ba para ya bana wana bayokaka oyo betaka bango en plein air devant tout le monde. Bazape na ba para bayoka pasi. Ke mutu penza aboti na yo osundoli mwana wana komiti chele. Omoni pasi ba para ya bana wana bayokaka. Omoni ndenge oyoki yango. Et puis papa na ngai. Ti 4e génération. Et puis bato basala mabenza mbe aboma bango avate ifo bafutango. Papa biso bando biso le to ko la lobby hein. Il faut vraiment éviter que ça la batumabe. Parce que une minute avant kufa au futango. Omoni makambo soki na ebi nangati soki ezavre eza conseil na zoloba parce que conscience ba ko sango te yo moko ebi makambo sala kana o sala kate na zoloba ngo siko na video oyo pona ebi batu na yo mikolo ba otala ba ko ebi so makambo ezoloba na Facebook na YouTube na ebi ata yo moko ko tala te me batu no ba otala ba memelo message oyo. Mabeto salaka e futa makati 4e génération. Tam supeza debi. O sondola bane bele o penza mutu atalika elonga koloba mwana o penza Kofi. O sondola bango. Mais siko ba oyo baza privilégié po mama na bango nde aza wana le tala ndenge obimi mbangu. O latina veste obimi penza papa sérieux. Na lobi na ngate ke batu basala ki yango basali malamu ba na sina kondana ki bango na debi basali mabe makasi mais siko yo papa siko na zoto ka ba analyse na nga na sali bana misusu na nyoso sondola baza pe na besoin affection oh sali mbango pa ya Didi Stone baza na besoin nango baza na besoin na affection wana oh yo sali réponse oyo ko pesa mbango pona Didi Stone soko sala ki yango pona bana misusu nyoso balela kana kombo na yo mbelezala bien. Kofi Olomide star na biso. Tala basi kombi oboti na bango. Tala makambo osala na ba jeune fille belo ba kendo sala musala epa na yo.
oko futango nyoso efuta maka awa na se si relema osala kango ya solo oko futango ya nyoso efuta maka awa na se oko mona peta musu omona pe ba didiston wana ba obota omona sikoyo ta mususu mwana ya didiston siko abali mutu moko boye ba esko ko ebisa yo koko babeti koko na pa mobali na yo mobali na ye to mobali na ye azwi deuxième bureau siko abengani ye na butu babiloko ya bongo donc o mabe tosalaka efuta melama kaka biso kaka awa na se avant tokufa yo omitala nano olobi vraiment po olobi oza mwana nzambe oza beni ya nzambe tala siko tout autour na yo pourquoi ça m'arrive parce que biso bakongolais toza soki eloko ekomi tout de suite to réagir oli ofana nano ozo raisonner olobi te pourquoi ça m'arrive pourquoi ekomi elinga boye pourquoi ekomi boye otali nano côté na yo il y a quelque chose que je me reproche d'abord nazo se reproche na nini po eloko aboye komela ngai bino ka ezala mbala moko baini na ngai banini tangu supe ezali nzambe eza fimbo na nzambe na opesa bino pardon exemple botanga la Bible Job avant Satan asimba ye abanda ko belisa ye na ko pese babiloko nyoso ko nyokola ye eloko liboso ezalaki asalaki ezalaki nini bana na ye bakende ki feti babomi bango nyoso bakufi bango nyoso nde sikoyo eyaki kokoma ba esko kokoma na kote na ye de basilisaki nano biloko nyoso azalaki nango nde sikoyo ye kokoma ba ye kosimba na nzoto donc soki bato bakomi tina niveau baosimba bana na yo question liboso oso mpoza avant otia nano veste wana oleki mbala moko komi oloba bosatake na ngai botika bana pembeni ofanda no yo moko ozo raisonner pourquoi ça m'arrive est-ce que ezala mabe moko nga nasalaka po nyonso tosalaka tofutaka kango po mabe so tosalaka tofutaka kango et puis kati 4e génération ekomami na Bible ti 4e génération yaya ti 4e génération mutu penza aye penza boya ye na ye musala ye na ye koluka musala o privé na liberté na ye ya kimoto papa okokabela mutu ba million mais soki aza na liberté te ke po abime fo asenga yo permission po asala boye fo abouger bimisa ata mukinje fo asenga yo permission eza déjà cacho nzambe alingi bongo te eza déjà cacho et puis eza malamu te nzambe alingi yango te nzambe mpe kopinir mutu par rapport na eloko wana omoni basi Saudi Arabique wana basi wana bazala na nyonso mbenda babwango bazala na bambongo mais liberté ke mutu ata permis de conduire oki ozala nango te bayaka mingi wana Europe bazolela bazoselamante parce que eloko wana ezangi bango oki opesa mutu eloko nyonso mais soki azangi liberté eloko babengi liberté tala badanse ndenge okangelaka bango na bandako baza pe bana basi baza pe na bapara na bango tango bapara na bango balinga pe bamona bango mais okangeli bango kaka wana po opesa bango mbongo na bango ya mwa salaire wana opesaka musala ezalaka de 8 heures par exemple de 8 heures à 17 heures donc 8 heures par jour par exemple mais oya yo mutu afande pano 24 heures 24 fin du mois ozwi $100 $200 opesi ye mais okangi ye na kati ya ndako po na intérêt kaka donc égoïsme wana oza nango mpenza oza égoïste okangi bana bato na bandako kaka po yo ozwa succès po yo avansaka tututu bafandaka na ndako bamonanaka te bana wana siko ozofandisa na ndako bongo babima te bapara na bango baokaa pe pasi ti omoni tiko ndenge esala pasi omona mwana yango mpe azwi zemi obengani ye azongi na ndako na zemi epa na bango olinga mpe kokenda ndenge bozala bino baintouchable olinga mpe kokende otala ye te sikoyo aye kobota na bakondition omoni pasi bapara wana sikoyo bayokaka ozemisaka bana na bango soki ya solo nga nazoloba nazopesa exemple nga nalobi na nga te kosemisi mutu nazopesa yango exemple mpo elobamaka yo moko mpe oyebi yango bato nyonso mpe bayebi yango ndenge balobelaka yo otiaka bato bazemi okipa bango te et puis tout ça là voilà bamsuku tobeta bango na batelevizio biso nyonso tomona papa biloko nyonso wana ezaka yo mutu okofuta yango te ti bagénération na yo futur donc eza balobi ti na 4e génération donc c'est le moment omitala oyeba ko se repentir parce que bana bazokola misu mpe basi bakoli kutu bayokanaka lisusu te baaristote oyoka bango mpe lisusu te mikolo sikoyo eza série ya ba didiston okomituna te bamisu wana bakenda wapi bamisu wana basalaka nini donc omoni fimbo ya nzambe ezala ta musu omona mutu moko boye asala eloko moko boye ta musu mpe satan nde mutu azotinda ye asala yango satana mpo esprit moko diabolique ekoti ye mpo punition moko boye nzambe azolinga apesa yo peut-être ndeko wana mutu asalaki eloko wana azalaki na mabe na yo te alingi mpe asala yo mabe te mais esprit moko satanique keke ekoteli ye
tam supe punition moko boye nzambe azolinga apo o changer al baki osala eloko wana po mutu penza sala mwana moninga bongo eza penza il faut azala na motema mabe donc il faut azala penza rempli par esprit moko boye ya mabe esprit ya mabe wana yoki ozala pe mpona kopinire yo donc nalingi nayebi so eloko moko nayebi te soki bato bocomprendre eloko nazoloba mpo nazolinga na nga naloba te ke ezala te ke alobaki boye afingaki boye te na likambo wana ya mwana ya kofi nazose repete siko nazosilisa likambo wana ya mwana kofi ya didiston na biso oyo balekisi mutu oyo akokani na ye bazolobaki eza ye azosala bafilme ya pornographie nazwi biloko mibale eloko ya liboso bato basali eloko wana bosali mabe makasi eloko ya mibale Kofi obimi mbango baye ko défendre mwana didiston mais yebake bana pe msusu ba déclaraka ke oza papa bango okipaka kutute otika kutota ko landela yango te mabe oto salaka elandaka biso ti na 4e génération olobi et surtout que olobi oza mwana nzambe et puis oza na bénédiction nzambe muto apesa abeniraka yo donc il faut ça attention nzambe abeniraka kapete nzambe apiniraka pe nzambe pe abetaka bana abetaka fimbo soki osi oyebi liloba na ye ke ozosala mabe nzambe afrapaka donc ne biso toza bana na nzambe epai biso na Congo ekoma koloba naza mwana na nzambe omona mutu penza ambadi émission afingi na suka apesi pasteur ne mbote do biloko wana oyokango kaka na Congo na mboka mosusu te ke mutu afingi penza tala mutu boye bamani ke bafinga bato mona penza afingi na suka lobi napesi pasteur na nga mbote naza mwana nzambe mutu oki osimba nga te donc epai biso ozalaka slogan soki ozosala ngo na ndenge ya slogan c'est bon mais soki mpenza osala ngo ke nzambe abeniraka yo oza mwana nzambe nzambe alingaka yo omitala nano otali nsima ozongi mutu bana wana owanganaka baza mpe na makila na yo omoi ndenge esali yo pasi bamama sikona bapara mpe ya bana oyo ozemisa me okipaka bana na bango te bapara bango mpe bayoka pasi mwana o penza pamelo beta ye penza gifle penza ya likolo penza boye pa na kamera penza ya monde entier na Kenya na aéroport ya Nairobi bapara na obi pasi bapara na ye bayoka ye pe pasi donc eloko oyo tosalaka ezongela biso kaka yo o banana kose raisonner pourquoi ezokomelanga pourquoi bakomaka o bana mwana kofi aibi soki yaourt mwana kofi asali boye pourquoi batangaka bana na yo quelque part il faut o se corriger pour oza papa ya bana mabe oyo osalaka oki ozongela bana nga nalobi na nga te ke osala mabe nalobi ntango mosusu ndenge olobi nazongeli nasali video parce que olobaki oza mwana na nzambe yango na lobi mwana na nzambe faut sala attention ezala kaka na ndenge ke nzambe apambola yo te nzambe pe abetaka afrapaka donc il faut to sala attention oza mwana na nzambe biloko oyo ezokomelanga pourquoi ekomi kokende ti etiki kutunga ekomi okende ti na bana na ngai et puis papa okende ti na bana na donc 4e génération ekomami na Bible il faut faire attention banga nzambe ya solo ndenge ozoloba banga nzambe kopimela mutu déjà liberté eza déjà lisumu mutu ekoluka musala epa na yo ozwi mbongo bando pese mbongo toboyi te mais mbongo na liberté za deux choses différentes liberté mutu moko aboyaka ngo mutu okosa na olinga nanga kobima te nzoka nde azo banga ta mususu oyo akobotola ye mbongo liberté ya liberté papa na ngai si tomoni ba age okomi yango na okaki fi moko asali émission moko azoloba oza soki na 62 ans na yebi na ngambula na soki 62 soki 63 ans mais yebaki omoni ba age yango wana nzambe abanda siko ko frapper akolokota bana na yo ti 4e génération tika kosala mabe po ekozongela bana na yo oloba o botala ngai Abraham alingaki nani Job te alinge pe aloba na sata tika bana na nga tala ngai mais afrapaki nano bana na ye afrape bibwele na ye afrape babie na ye afrape bambongo na ye afrape sante na ye donc ye nde azalaki mutu asuka bandaki no na babiloko na ye na bana na ye bafrape babana na ye bakufi mokolo moko bango nyonso donc esala attention oza na bana masumu ekendaka ti na 4e génération peut-être mutu asalaki yango azalaki na besoin ya konuire yo te mais esprit moko boye elati ye ya oyo satana azolinga ta mosusu mpe anuire yo to nzambe alingi afrape yo kaka azongiso alinge mpo olobi oyebi nzambe yango nazoloba parce que olobi oyebi nzambe kima masumu et puis pesa bato liberté mutu oza teke so osala epano akomi moumbu na yo te
Ezate ke muto sale pano aza mombu na yo. Boyaka na poto viva na poto botanga na bapoto boyeba ndenge liberté ezalaka. Ça c'est la liberté. Donc tika bana na liberté, tika bana la liberté. Ezate ke po basala ke pana yo, ke bana bazana liberté, surtout bana basi banyoko maka mingi pana yo. Au moins siko mwana na oka ba frapper ka ya muke, omoni ndenge otelemi mbala moko, olati veste ya mbangu. Olati veste penza bimi papa malamu, penza papa sérieux. Ba papa ya bana wana pe. Esala bango pe pasi. Omoni ka ndenge esali opasi, esala bango pe pasi. Kaka bongo. Yo za mtu moko ya liboso te yoka pasi. Ba pare ebele pe ba yoka pasi na makambo elekaka kuna na ba quartier latin na bino. Meka o changer. Okomi okola, ozokola, okoma mkolo. Bana na obako bando futa masumu no. Tina 4e génération, il faut faire attention. Il faut faire attention. Tam su frère asala ki eloko wana soki frère nini soki sere. En tout cas eloko bosali ezama la mute ele kama ezonga lisusu te na kati ya communauté na biso bokomo bomande communauté penza tina niveau oyo. To comme penza na niveau 0 communauté ekufi mais bosala attention nzamba lingi boete. Mais Kofi omitala pe Kofi star na biso omitala. Olobi osambela nzambe toka pe na banzembo na banzembo nozo tia kombo ya nzambe na kati. Mokili mobimba kumama ndalala mwana na nzambe akumama haleluya. Seke oyeba mwa nzambe ndambo. Mais sikoyo koyeba kaka na mbebote. Yeba pe ye na ndenge ya misala kosalela ye. Po moni cri le cri des femmes, le cri d'une femme. Nzambe ayokaka basi makasi, nzambe ayokaka basi makasi. Bana basi wana nyonso bazolela na kombo no eza malamu te. Et puis bazo continuer kolela mikolo nyonso. Eza malamu te muto kosala epana des années plus de 10 ans mais akobima maboko pamba même parcelle à pamba za na ngote mais yo za na ba building oza na bandako na ba commune nyonso oza na ba voiture na ndenge nyonso mais ba jeune fille na ba beta ka ba 10 ans 15 epana o ba bina kaka ba pamela wana et puis les abimi même pas parcelle même pas un franc. Eza malamu te nzamba yoka kolela basi mwana wana balakisaki de na mona ikalo leka balakisaki mwana wana ya ekoki kokata ba inane bo ekoki na ta inane te azolo ba français kitoko mwana na kokani na yo Kofi makasi mwana na ezaka di distante ozana bana ebele sangisa bana okoli okomi na ba 60 sangisa bana mwana wana penza alela kana television obimate mais a di distante ndenge obimi mbango omoni pasi wana oyoki bana nyonso na pe bayoka pasi ya bongo. Bampara na bango pe ba mama na bango oyo sundula bango na bana bayoka pe pasi ya bongo. Ba oyo kimisa bandako bazala su bazonga su na ba famille te bakangama na bazala lokwa batu bazana ba prison. Ba para bango bayoka pasi wana. Eza malamu te ko profiter te ke po oza na mbongo otia bana basi peza na kati ya boumbo eza malamu te po yo moko oboti pe bana basi. Omo ndenge esali opasi. Esali biso nyonso communauté congolaise pasi likambo wana ya kokosela mwana ya mutu mwana moninga babiloko ya pornographie wana eza mabe esali biso nyonso pasi mais yo pe luka ozonga pe sima otala sima ozonga pe mutu oloba pourquoi ezokomela ngai po eza biloko mosusu eyaka mpona nzambe azo avertir na eloko moko pe mosusu pe ta mosusu mabe yo osala okoma ofuta yango epuis ekosuka na bana no te bana na yo mpe bakosa 4e génération nzambe alobi 4e génération onyokola bana basi ebele babeta baloba yango na eza te bakangaka yango baloba yango na bavideo baloba yango na bayoutube mosusu kutu eza live boye neti mwana wana akokani na yo mpenza mwana wana akokani no kutu koleka na didiston alekaki alobi akomosala kitielo na zolo ba français kitoko mwana maele do komona eka bomoni mwana maele akokano na zolo no na elongi na yo mais oleka ata koloba ta ate mais ya didiston ta ndenge obimi bana mwana azaka mwana papa biso bana biso moni mwana ata yo mto boti ete soki bakosilo bobizemi oza ozwa mwana wana po mwana azaka toujours bénédiction ezaka di distante ezaka soki 4 5 bombi place moko zoloba famille nanga toza organiser toza bien toza nini bongo ba baza libanda baza pe bana baza makila na yo nzambe okosepela na ngo te nzambe apiniraka tina 3e tina 4e génération il faut yebango po yo lobaki likambo nzambe yango moni nga na pesi yo attention po nzambe basakana na ete ezalaka nzambe ezalaka na mbebo te nzambe ezalaka slogan te nzambe basalelaka bon nzambe
basalelaka nde bonzambe ozobwaka bana eza malamu te ozowanga na bana ozotika bango bazonyokwa bazotelengana nalobi oyo nayoka baloba na YouTube ngai namona yo te place ozobota bana nazoloba na oyo elobamaka na YouTube epuis bapreve mpenza omoni mwana mpenza akokani na yo ozotika bango me ya didiso nobimi mbala moko mpo ye mama na ye aza na ndako to nini nango mwana aza mwana azala mama na ye azala mama na ye azala te soki mpe osi okushaki na moto eke ayebi so aza na zemi na yo zwa mwana babwakaka te biloko wana ezongaka punition ya nzambe ezongaka tina 4e génération tina 4e génération banyokolaka mwana mwasi te mpo mwana mwasi nzambe ayokelaka ye makolela ya mwasi ekendaka directement na trône ya nzambe fo toyeba kobanga nzambe nyonso nazalaki ya koloba nango yango wana bofinga ngai te botala bakommentaire ya lukuta te naza na besoin bakommentaire na bino te eza conseil na bande kopesa star na ngai star na biso ya monene Koffi Olomide il faut asala attention ayeba ndenge nini akose comporter na bana mpo bana baza ebele bana babimaka bazoloba aza papa na bango baoki okoseleka bato nyonso kaka bakoselaka ye makambo mpo na nini baokosela Obama te bokosela moto mosusu te bakende okosela kaka ye mpo ye nde aza na bamillion mwana ngo pe akokani na ye makasi muto asalelaka commentaire te naza besoin bacommentaire na bino te nalobi Koffi il faut osala attention soki osalaka mabe na kuku nzambe abimisaka na poasa epuis afrapaka ti na 4e génération epuis tokondane muto asali loko wana esalama esu na communauté te ciao bandeko